likambu ya somo to histoire ya somo ya ebembe eyibi mwana akei nango baki ko retrouver mwana na tombe avandi mwana zali koseka ebembe iba mwana ndenge nini nga epesi ngai mutu kuswa jeune fille oyo kombo na ye Fatu azalaki na mwana ya 9 mois kasi Fatu oyo asalaka ba commerce ba pays ya West africain tango akomi na frontière ndenge boyebi na frontière ezalaka na esika oyo bato base soulagaka alingi ase soulager azwi mwana apesi epai ya voisine afandaki na kiti na ye akende kose soulager aya kozonga boye voisine wana azali te porté disparu nzoka voisine wana azalaki ebembe ekomaki ndenge nini bayebaki voisine oyo azali mutu akufa yango lisolo tokobete na yo lisolo oyo cousine ya ye propre mutu akufa nde apesi li solo oyo nayebi te tokosuka ndenge nini batu oyo bateyaka sika abwe na kombo ya Jésus oh Dieu d'Israël yaya désormais ba voté projet de loi moko na Israël mutu oyo bakokanga ye azoteya na kombo ya Jésus Christ bakuti ozoteya na kombo ya Jésus Christ okozwa bongo une année de prison ferme loi wana to projet de loi eleki déjà na parlement israélien bazokozela ba promulguer yango Netanyahu apesi makambu yaya siko biso bato totengaka na kombo ya vie Jésus Christ bokosala ndenge nini pona nini babi ndenge babi jamais bakoki koteya na kombo ya Jésus Christ parce que Jésus Christ na monoko na bango dagesi enfant bâtard yaya soki okei na batombe mingi na Israël okuta ba Jésus bazali ebele sikoyo bakoki lisusu koteya na kombo ya Jésus te epesi mutu koswa d'ailleurs boyebi yango ke Obama lobaka na ba 2030 quelque chose comme ça christianisme éco-disparaître yaya est-ce que tout ça la recours na makambo tout ça la ki lobaki continent na continent azana Dieu na ye azana religion na ye biso ba africain kimbangisme nde religion na biso te yango tokosonga na émission ya lelo est-ce que boyebi ndenge nini ba colon ba kotaki na Afrique to na royaume Congo bongo la ba colonisaki biso colonisation et salamaki ndenge nini landa moi historique muke ya colonisation pour na efungola yo mémoire. Nous on n'a pas accepté le blanc comme on dit ah tiens il y a un blanc qui arrive non. Dans l'histoire mystique Congo, lorsque un individu quitte la terre de façon physique, il se retrouve à Mpemba. Mpemba, c'est ce qu'on peut confondre comme le paradis. Bon, il y a des secrets d'initiation que je vais pas me livrer, mais je vais quand même essayer d'expliquer. Mpemba se trouve dans l'eau. Okay. Dans Kalunga, sous Kalunga, qu'on appelle la mer, l'océan. Dans l'histoire mystique Congo historique Congo, lorsque quelqu'un il est mort, ce corps-là, il abandonne. Il se trouve avec un corps blanchâtre. Qui est proche du blanc. Okay. Et puis, à ce moment-là, il peut aller vers Mpemba avec ce corps-là. D'où, nous, quand on grandissait, quand on parlait du diable, contrairement à la Bible ou contrairement à d'autres imaginations, où le diable est noir, chez nous, le diable, il est blanc. D'accord, parce qu'il vient du coup du... Voilà, exactement. Okay, même nous, pour impressionner des gens, pour faire peur entre nous quand on était gamin, on prenait un drap blanc, on se couvrait d'un drap blanc. Vous voyez? Et quand ils vont voir des blancs, venir, des occidentaux venir de l'océan, ils vont croire que c'est leurs ancêtres qui arrivent. Ils vont, ok, d'accord. Oui. Mais au fur et à mesure que les occidentaux avancent, ils trouvent que c'est un peu bizarre. Et là, il y aura la révolte. Et des gens de façon mystique vont comprendre que mais ces êtres-là, ils sortent d'où? Ils vont se révolter et le blanc va tirer. Boum, boum. Alors là, Nzingankouf se dit, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça? Les gens sont tombés. Et là, ça approche des blancs. Il dit, mais c'est quoi ce que vous avez, ces petits bâtons-là? Et là, le blanc se rend, ils sont en face par rapport à leur technique d'un naïf. Ouais. Ils vont dire à Nzingankouf, non, c'est notre puissance. Nzingankouf vous dit, mais moi, j'aimerais avoir cette puissance. Ah, ok, ouais. Et c'est là on va lui dire, si tu veux de notre puissance, tu dois prier notre Dieu. Ok, oui. Il dit, mais c'est qui votre Dieu? Et ils vont dire, mais laisse, on va t'apprendre. Ouais, ok. C'est beaucoup plus compréhensible. Exactement, mais attendez, je crois que quelqu'un qui sort de là, vous le voyez, même si moi je vais me pointer devant votre maison, même si on se connaît, ça fait un bouton, c'est pas vous dire, mais qu'est-ce que je viens faire devant? Alerte, la province ya Nord Kivu, précisément na Walikale. 2 avions ont atterri na piste moko privé ba ebité ba nkoni ba nani ba yena ba avion wana ba notable ya Walikale ba dénoncer yango ba keneye komona gouverneur pour pas expliquer Landa Patrick.
Effectivement, nous venons d'être reçus par l'autorité provinciale, son Excellence Monsieur le gouverneur militaire à d'intérim, pour échanger autour d'un ensemble de questions qui nous préoccupent, qui préoccupent la province et qui préoccupent le territoire de Walikale d'une manière particulière. Nous avons commencé par la question sécuritaire. Vous devez avoir suivi dans une déclaration faite il y a un temps sur ma demande propre concernant l'arrêt ou la suspension momentanée des atterrissages sur des pistes privées dans le territoire de Walikale, notamment la piste privée Kokoli dans la brousse. Dans le territoire de Walikale, il y a des mouvements des aéronefs, mais l'État congolais n'a pas tous les contrôles nécessaires de se rassurer qu'est-ce qu'on amène et qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on prend à partir de BCA. Aussi, c'est parce que nous avons peut-être encore un mois, le temps de l'élection Salama. L'élection, c'est lundi. Maintenant, c'est Sili. Maintenant, c'est Sili. Mes chers compatriotes, Monsieur le Président de la CENI, je fais cette vidéo pour annoncer à la nation et à vous tous mes compatriotes qu'aujourd'hui dimanche 28 avril 2024, j'ai fait le choix de me retirer de la course au Sénat. Tous mes compatriotes, vous savez l'amour que j'ai pour notre nation. J'ai toujours eu envie de servir le Congo, même autrement que par la musique. C'est ainsi que j'avais été amené à poser ma candidature en tant que sénateur auprès du secrétariat provincial du Sud-Ubangi. Dans la journée de ce dimanche 28 avril, je suis tombé sur la lettre de démission, ou plutôt de retrait de la course au Sénat de M. Sami Badibanga, ancien Premier ministre de notre nation. Tozali na mawa ya koinforme bino ke ndeko na biso héritier Kalema na Cape Town azongisaki molimo epai ya Kolo Nzambe na accident oyo esalamaki na ba 4 heures du matin. Héritier Kalema bazalaki misatu na kati ya voiture ye moko kaka nde akufi, mibale wana bazali na koma na hôpital. Tutana kibongo na kombi bayas na kati ya kombi 7 personnes ba kufi pona komimisa héritier Kalema tope korona ye ba pompier bazalaki obligé ba kata mituka pona ba bimisa ye. Donc héritier Kalema depuis tokozongi na encore yaya yo mutu olataka size to ba pointure ba sapatu ya minene yo baninga basalaka makolo mikie kasi na nenga mabete likozaka munene na partie ya 42 donc 45 mata kuna tala solution ezwami. Mama na biso Rosanta Beauty maison, Rosanta Beauty place Elibino solution. Rosanta Beauty ezalaka bongo na Canada ye na Rosanta Beauty bateka kuna bateka ba sapatu ya ba makolo minene 43, 45, 44, 46, 50, 52. T'as la solution ezwami. Soki wata sapatu ya basi to ya mibali makolo minene solution ezwami. Asuki wana te mama Rosanta. Eh yaya Rosanta voilà. Rosanta Beauty ya sili wana te ye ateka kapeba oyo. Mais oh ba ngoni. Voilà. Omoni hein. Moni Koli outi bongo na Canada et komi la Rosanta. Omoni be sharp oyo. Be sharp yaya. Voilà. Voilà be sharp kitoko yo ola bon monsieur okene na feti. Feti. Ok, na fête isongolo olingo osala unique tala be sharp ya solo ya ngoyo be sharp oyo et rappelenga époque ya président maréchal Mobutu o comprendre nenga bana ko linga be sharp mingi donc be sharp oyo po ozwango yo benga maison Rosanta Beauty ezali bongo na Canada na Toronto. Au fur et à mesure de l'émission tokobanda kozongela ngo boyebi bataka sharp te obali ya solo pa bataka sharp olati sharp boye. Vous comprenez? Olati sharp olati moi chemise na 4 na veste prochainement au la olati et sharp oyo ya Rosanta olati et sharp awa ozui oyo moko bataka la poche otie na poche tokozongela ngo au fur et à mesure. Alors ceux qui ont besoin ya ko contacter maison Rosanta Beauty place tope plus na bolingi benga bango na numéro ozali komona wana plus 1 365 33 69 83 8 na bandeli benga bango na numéro plus 1
360 336 98 38 wana okozwa bongo maison sans Rosanta Beauty na Toronto na Canada bakotina ya makololo ta minene à partir à 45 mata kuna 52 53 54 numéro 55 tina 58 yaya ko hésiter benga soko ko ngini numéro te benga biso ko na TikTok okota TikTok obetikaka Rosanta Beauty okomona bakola on ba ta ba shop wana ndenge ali ko défiler wana yo koti bongo na Rosanta pona o se procurer na numéro ya sapatu oyo ya yo kitoko makasi landa écharpe ya était yango zo bana déjà na Europe voilà même na hiver pour la Afrique wata yango ya ndenge wana n'écharpe nango prochainement bon na tokola tango ndenge eko bima. Je suis Rosanta Beauty. J'ai décidé de faire ces vidéos pour vous répondre aux abonnés à la recherche des écharpes. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyos tu bozwami merci na confiance pe fidélité bozali ko continuer ko pesa na Radio Lokole masolo programme kaka moko émission moko o to kutanaka pona kusolola makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala soki yebinga merci mingi kasi soki mbali boso yo omona biso yebaki abengaka biso Fiston Pelende tata ya Sedek. Grand merci na Michael Josh moko ya ba partenaire ya émission oyo Michael Josh ezali griffe ya mwana mboka kaka de wata ba griffe mususu mais ça la peut un clin d'œil na Michael Josh surtout bino bato bolinga kolata ba super wax hollandais original benga bongo Michael Josh to côté na site ya Michael Josh LLC soki okoki kota site te benga biso to kosunga yo pona ozwa lien ya site ya Michael Josh LLC to pe numéro ya service clientèle top commercial ya Michael Josh. Grand merci pour les sous na maison Rosanta Beauty et pas ouais pas au teka sharp ya kitoko. Olaki élégant, une fille élégante, un garçon élégant, na écharpe ya Rosanta Beauty qui est allé encore plus loin pour offrir biso, sapat ou peinture batu bataka, ça examiner ba sapat à partir à 45, le numéro 55, 56 matakuna, benga bongo maison Rosanta Beauty, bako servir yo partout, livraison à domicile et si vous allez et bandeko anti-poison doit rappeler anti-poison ezali benga biso pour la autres en contact na bandeko ya anti-poison voilà. Tokobanda émission oyo na ebité na bengango communiqué nécrologique to annonce moko ya mawa epesi passe ya kosakana te et salami bongo na Afrique du Sud de partager message au pour écomer la famille na Cape Town mwana mboka na kombo ya Héritier Kalema yi akufaki bongo na accident salamaki na 4 lobby na lelo na 4 heures déjà bazalaki misat na kati ya mutuka ba utaki musala et
l'incident se produit Nanzela boye ba chauffeur a combi ba taxi ba contrôle la kate et ça qui ba sala ki accident na combi na yas alors ya i mordom na kati ya mutuka ba héritier Kalema bazala ki misatu kaka héritier yemoko akufi kasi na kombi bazala ki ebele 7 personnes ba kufi na kombi pour la komisa corps to bato osaka accident ils étaient obligés ba pompier ba kata pena mutuka pona ba bimisa corps ya héritier sika boyebo comme ça message na famille yoka ndenge de oyo azoko expliquer suivez. Bon, bonjour la famille, bonsoir tout le monde. Ma petite bien montée en combo Masia. Oui, tout ça vraiment na sangwa mawa, sangwa passi, na motema, oui, koueli biso, frère na biso, héritier Kalema. Bonne information. Oyo, tozui. Ezali que héritier a koufi lelo na 4 heures. Ba salaki accident na mutuka bazalaki 3 personnes. Iye kam ta koufi 2 personnes baza na hôpital grave. Ba sali accident na kombi ba yasi ba taxi utaka Capricorne. 7 personnes bakufi na tarsuana. Ok, héritier na mutuka na bango ye mukani mutakufaki sur place. Nde ba pompier bayaki ba register bayaki po baluka moyo kata mutuka po akangamaki na kati ya mutuka po tutanaki vraiment makasi. Nde babimisa corps. Information toujours kaka na ba après-midi vers 16h à 17h pour na repesa biso information vrai que non frère asa susu na bisote ya mo tozela ki dozo information ya bien pour tout e bana ko publier na bande omsu ba ke non frère atiki biso alors que na moment où toza vraiment na day frère na biso Merci. Voilà. Au nom de toute l'équipe de la radio Locolé, nous présentons nos très sincères condoléances à la famille biologique d'abord d'héritier Kalema, mais aussi à tous les Congolais d'Afrique du Sud en général, particulièrement ceux de Cape Town. Voilà, ces communiqués tient lieu de faire voilà, c'est aussi programme surtout pour expliquer nous programme et obsèque qui a héritier Kalema et Kosalama Ndengenini. Voilà. Nalobaki amone bandeli yaya makambo zali ko kende mabe ko sakarate lelo yo batu ebele balia kana sima église batu ebele balia kana sima Jésus Christ batu ebele babela ka Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, Dieu de consort mais yaya na uté ko ba ngone bandeli awa projet de loi moko ba bimisi na Israël o sembla ka Dieu d'Israël na ba église na biso tsaka ba drapeau Israël. Projet de loi ebimi na parlement voté déjà bazoko zelaba promulgué yango. Sona yi promulgué la kisi ba publier yango. C'est-à-dire quoi? Mutunyo surtout o bako kangaye azoko te ya na Israël d'abord et bandika na Israël na kombo ya Jésus Christ a kozwa une année de prison. Pour une année de prison, balobi basali ba recherche ba ko constater nyo surtout kombo ya Jésus wana na tango ba ancêtre na bango elakisaki muyibi mutu oyo azali enfant bâtard mutu oyo ba parents na yete bane ko benga ye Jésus. Alors ba ko quitter ko te akabatu na kombo ya mutu oyo azali enfant bâtard niet. On ne peut plus prêcher na kombo ya Jésus-Christ. Et pas fisto, mais bisto utaki Israël, tout le monde va prêcher dans la Bible. Bah si bah na neneza bah si bah adopter un homme etikali promulgation. Ce qui va promulguer on va publier et que ça la mal shooté. Ah ouais bah na Israël, Dieu d'Israël. Et quand on voit le monde entier, vous se rappelez les sous binomoko tango Obama. C'est lui le baka tiba 2030 comme ça le christianisme ne va plus exister parce que ezali
pas bleu. Pas bleu, c'est-à-dire que l'histoire montée de toutes pièces fabriquées, ça n'a pas existé. Alors, la vérité, bandi koyebana. Donc, c'est vrai que je sais que la vérité, bandi koyebana. Landanga imala, musiko na ebité ba fonctionnaire avien Nzambe. O batia kana kombo ya Jésus-Christ. Oui, c'est vrai. Jésus-Christ o ya biso il a existé à mutu mwindu. Jésus était noir. Donc, on sait que fonctionnaire avien Nzambe, ba mekara ko sera déjà héros avant le pire eya. Expliquer que Jésus azalaki mutu mwindu. Dieu d'Israël, est-ce que vraiment dans Israël, ils ont congolais sans la recherche. Kolengate, au blasphémé inutilement, au finga inutilement, sans la recherche pour la oyeba, le colabiso tout ça lipe recherche. Yaya to tika na kaka na makamwa imposition ndenge ba imposa kibiso christianisme to yeba ke na yebisa kabino awa to tanga ka yango to finaka to monaka ba recherche ke en principe, continent, ezali na religion na yango na saki bino christianisme, ezali pona ba occidentaux, ba tukuna ba israélien, ba américain, ba européen consort, ba asiatique, ba zakana bouddhisme na bango. Ba africain biso en principe, religion na biso za kimbangisme. Na lobite ko sa managis kimbangiste. Na bi religion kimbangisme. Landa idéologie ya kimbangisme, on comprend que c'est religion ya ba congolais te mais ya ba tumwindu. Tala sikawa boy. Ba Israël e ba ni ko beta benga. Jésus a existé, mais Jésus était noir. On va faire bagité à lobby. Voilà. Est-ce que boy ba ka ndenge nini ba colonisateur, ba colon, ba kota na mboka na biso. À l'époque to yebi yango les lois ko démontrer biso ko illustrer biso diable azali mutu mwindu na maseke. Non, vous vous rappelez à l'époque tant soleil bana mike kutu bakoko na biso banda ki ko représenter ba diable to démon na pembe. Okomona mutu afini ki dra pembe soko moyo ko pembe la kisini voilà za satana mutu mabeka dia mpema. Mais ndenge ba changer histoire et comment mutu mwindu nde azali démon. C'est pas ça l'histoire. Tangu ba kolomba na ko ya et pas nzinga kuvu. Qu'est-ce qui s'est passé? Tangu ba yaki ba moni ba na musika ba moni ba tu ya pembe ba bi ona za ba démonter ba ancêtre botika ba ngomba pusana. Tangu ba pusani ya une fusillade mundele a tiré mutu mwindu voilà l'époque roi nzinga kuvu roi mkongo n'est-ce pas? Tangu atali boka ngaba tu ya bango awa bino eloko bosimbi oyo munduki etire mutakufi ezali nini mindele balekeli bango de swa bino oyo ezali nzambe na biso. Alors nzinga kufu akamwe comment est-ce que eloko oyo nzete oyo eboma mutu abino nazala besoin ya nzete oyo nzete oyo nini ozango ndene abino toko pesa nzete boyete il faut totangisa yo il faut banda kosambela nzambe oyo ya biso. Tala ndenge ba joie ka l'esprit ya nzinga kufu oyo bakomisa kai wa Joao esika makambu ebebaka yango wana yaya bisto finira dans le passé tala tina ya radio lokole na ba chercher ko ta radio lokole ko tala ka yango yo mo te partager ka pona ba muso fungula ka mémoire biso a to finga ka te pembe na pembe ya awa orange le karaté litonga ya ka te ka solo na solo pona ko fungula yo mémoire landa historien omke na yo expliquer et fungula yo mémoire landa. Nous, on n'a pas accepté le blanc comme on dit, ah tiens, il y a un blanc qui arrive. Non, 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 non. Dans l'histoire mystique Congo, lorsque un individu quitte la terre de façon physique, il se retrouve à Mpemba. Mpemba, c'est ce qu'on peut confondre comme le paradis. Bon, il y a des secrets d'initiation que je ne vais pas te livrer, mais je vais quand même essayer d'expliquer. Mpemba se trouve dans l'eau. Okay. Dans Kalunga, sous Kalunga, qu'on appelle la mer, l'océan. Dans l'histoire mystique Congo historique Congo, lorsque quelqu'un il est mort, ce corps-là, il abandonne. Il se trouve avec un corps blanchâtre, qui est proche du blanc. Okay. Et puis, à ce moment-là, il peut aller vers Mpemba avec ce corps-là. D'où, nous, quand on grandissait, quand on parlait du diable, contrairement à la Bible ou contrairement à d'autres imaginations, où le diable est noir, chez nous, le diable, il est blanc. D'accord, parce qu'il vient du coup du... Voilà, exactement. Okay, même nous, pour impressionner des gens, pour faire peur entre nous quand on était gamin, on prenait un drap blanc, on se couvrait d'un drap blanc. Vous voyez? Et quand ils vont voir des blancs venir, des occidentaux venir de l'océan, ils vont croire que c'est leurs ancêtres qui arrivent. Ils vont, ok, d'accord. Oui. Mais au fur et à mesure que les occidentaux avancent, ils trouvent que c'est un peu bizarre.
Et là, il y aura des révoltes. Et les gens de façon mystique vont comprendre que mais ces êtres-là, ils sortent d'où? Ouais. Ils vont se révolter et le blanc va tirer. Boum, boum. Alors là, Nzingankouf se dit, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça? Les gens sont tombés. Et là, ça approche des blancs. Il dit, mais c'est quoi ce que vous avez, ces petits bâtons-là? Et là, le blanc se rend compte, ils sont en face par rapport à leur technique d'un naïf. Ouais. Ils vont dire à Nyankouf, non, c'est notre puissance. Nyankouf vous dit, mais moi, j'aimerais avoir cette puissance. Ah, ok, ouais. Et c'est là on va lui dire, si tu veux de notre puissance, tu dois prier notre Dieu. Ok, oui. Ouais. Il dit, mais c'est qui votre Dieu? Et ils vont dire, mais laisse, on va t'apprendre. Ouais, ok. C'est beaucoup plus compréhensible. Vu Exactement, comme ça. Mais attendez, je crois que quelqu'un qui sort de là, vous le voyez, même si moi je vais me pointer devant votre maison, même si on se connaît, ça fait un bouton, c'est pas vous dire, mais qu'est-ce que je dois faire devant? Information pour la République démocratique du Congo, to que nebongo na province ya Nord Kivu, précisément na Walikale, et pas bamoni 2 avions et atterrir na piste moko privée kuna na Walikale. Vous voyez que Walikale côté mingi basala kaba or ba diamant ba cuivre ba fait ba diamant ba minerai enfin voilà ba minerai à marque na kuna côté à Walikale. Alors ba aérodrome privé zala ka 2 avions qui non identifiés. Ba na ba avion et na nini et ba n'était heureusement population monaki Bakei, notable, Baké comme mon gouverneur, il y a Nord Kivu pour expliquer. Attends, expliquer gouverneur, vous devez faire quelque chose. Ndenge bon axibiso, ndenge gouverneur, ceux qui besoin réponse banquette, pour yebi, avion à l'eutaki wapi, bozong la biso pour informer la population. Landa, Patrick, n'enga nous expliquer, et à ce qui concerne, avion on a rencontre la bangona, gouverneur à Nord Kivu, suivez. Effectivement, nous venons d'être reçus par l'autorité provinciale, son Excellence Monsieur le gouverneur militaire d'intérim, pour échanger autour d'un ensemble de questions qui nous préoccupent, qui préoccupent la province et qui préoccupent le territoire de Walikale d'une manière particulière. Nous avons commencé par la question sécuritaire. Vous devez avoir suivi dans une déclaration faite il y a un temps sur ma demande propre concernant l'arrêt ou la suspension momentanée des atterrissages sur des pistes privées dans le territoire de Walikale, notamment la piste privée Kokoli dans la brousse, dans le territoire de Walikale. Il y a des mouvements des aéronefs, mais l'État congolais n'a pas tous les contrôles nécessaires de se rassurer qu'est-ce qu'on amène et qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on prend à partir de BCA. Mais également, il y a des hélicoptères qui font des mouvements dans la brousse, dans des sites miniers. Et j'ai demandé à l'autorité que l'autorité s'imprègne de cette question et que l'autorité prenne des dispositions utiles. Parce que nous pouvons être tentés d'attendre l'ennemi au niveau de Kachebere, au niveau de Pinga, au niveau de Hombo. Mais on est surpris de voir l'ennemi arriver à Walikale par la voie aérienne. Que donc il faut savoir contrôler la voie aérienne. L'autorité est d'accord avec nous que même des mesures sécuritaires vont devoir être prises pour empêcher que Walikale soit pénétré par l'ennemi, par surprise, que donc les dispositions seront prises par l'autorité. C'est donc avec satisfaction que nous venons d'être reçus par l'autorité provinciale. Et beaucoup d'autres questions viennent d'être traitées avec le gouverneur de province. Mes chers compatriotes, Monsieur le Président de la CENI, je fais cette vidéo pour annoncer à la nation et à vous tous mes compatriotes qu'aujourd'hui dimanche 28 avril 2024, j'ai fait le choix de me retirer de la course au Sénat. Tous mes compatriotes, vous savez l'amour que j'ai pour notre nation. J'ai toujours eu envie de servir le Congo, même autrement que par la musique. C'est ainsi que j'avais été amené à poser ma candidature en tant que sénateur auprès du secrétariat provincial du Sud-Ubangi. Dans la journée de ce dimanche 28 avril, je suis tombé sur la lettre de démission, ou plutôt de retrait de la course au Sénat de M. Sami Badibanga, ancien Premier ministre de notre nation. Je ne comprenais pas bien son choix, mais je viens de le comprendre. Aujourd'hui, 28 avril 2024, l'Assemblée provinciale dans le Sud-Ubangi, mes chers compatriotes, s'est vidée de tous ces députés provinciaux, tous séquestrés chez certains présidents de certains partis politiques qui, de surcroît, exercent des fonctions dans notre pays. L'Assemblée s'est donc vidée, on ne peut donc parler à personne. Ces députés ont l'ordre de ne pas voter
selon leur âme et conscience, mais de n'exécuter que la volonté de ces hommes politiques et leur parti. C'est ainsi que j'ai préféré me retirer de ce simulacre de vote parce qu'il n'y a pas de scrutin. J'avais pensé jusque-là que le sénateur était quelqu'un de digne, élu honnêtement. Il n'y a pas d'honnêteté, il n'y a pas de vote libre. Ça se passe comme dans les westerns en Amérique. C'est une honte pour notre nation. Je chercherai à rencontrer le patron de la CENI pour lui expliquer cela. Et d'ores et déjà, je demande à tous mes compatriotes de se lever contre ce vote, ce simulacre de vote, cette honte à la nation. Le Congo mérite mieux. Le Congo a besoin de tous ses enfants. Le Congo a besoin que les sénateurs qui sont censés contrôler l'action du gouvernement, voter des lois pour que le Congo avance, le fasse librement, en âme et conscience. Je me retire et je demande à tous les députés provinciaux dans le sud du Bangui de se souvenir que ce sont des hommes. Je les avais rencontrés quand je suis allé à Guémena. J'avais eu affaire à des hommes, mais je me rends compte que ce sont des personnes dont on dompte la conscience et à qui on donne des ordres dans un moment où le Congo a besoin de toutes les intelligences de ses fils et de tous les bras. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de partager massivement cette vidéo. Je n'ai jamais été devant vous pour vous demander quelque chose. Donc, ministre Aya Alobi Makambunaye, Alobi Oye Bango Basali, Nandimi ministre, mais je suis allé vérifier sur terrain. Et après vérification, je me suis rendu compte que Makambo ministre Aloba qui est compatible. Ce n'est pas de la même chose. J'étais dans l'obligation de venir. Et j'ai fait des recherches, j'ai eu des informations. Je dois fermer ma bouche parce que tu es qui? Je dois avoir peur de toi pour dénoncer. Qui es-tu, monsieur? Le mal reste le mal, peu importe la personne qui le fait. C'est pas parce que tu es ministre, nous on aura peur de vous. C'est pas parce que tu es directeur quelque part, ou c'est parce que tu es député. Le mal reste le mal, peu importe la forme. Population Zangi Mai, population Zangi Mwinda. Besoin initiative Yaropé Sabango. Mais Bobeti Munduki, nous n'avons pas le résultat. J'ai dénoncé trois choses, messieurs et dames. Nalobeli likambu ya forage. L'accent photo ya forage. Naeba quitté. Que certaines personnes sont experts en forage. J'ai vu un monsieur en train de défendre cette histoire de forage. Il m'a même insulté. Un pauvre, un parasite de la Belgique qui est venu se réfugier ici, à comment moi na Mitinda, il s'est fait passer pour un conseiller. Machine ça la forage. 16 000 $. Machine ça la forage 16 000 $. N'a une forage, il y a un moment il faut comme on a 297 000 $. Machine ça la forage, ils ont 16 000 $. Mais forage au bazo ça, parce qu'on a 297 000 $. Vous voulez nous montrer quoi? Vous voulez vous expliquer Bissonine? To sengi bino mbongo te, to lobi na bino, bobimisi 71 millions de $. Le projet était de 398 millions de $. Bobimisi 71 millions de $. Pour ça la 270 forages. L'accent à chiffre. Bobimisi 200. Nani 71 millions de $. En raison d'un forage, qu'on a valeur à 297 000 $. Pour ça les labisso 270 forages. Les longs n'est tozoloba. Nazoloba biloko za vérifiable. Et j'ai même ma main à couper. J'ai même ma main à couper. Nazana document. Ma source sûre à la justice. Dans le ministère du développement rural. Nazana ma preuve tangible et irréquisable. J'ai dit et j'assume. Bateau baswa ki mbongo ya 71 millions de $. Pour ça la 270 forages. Basali kaka 29 forages à Pamba. Wapi 239 forages. Eza wapi. Bozolo baké topesi déjà ça et quelques. Bosali quelle réception. Pour le baké loco, il y a ce qu'on appelle l'obligation de résultat en droit. Bapesi yo mbongo, honorer engagement. Pour tout le baké mosala ici le linko loba mosala nyonso mbongo na pesa kyo yangoyo. Nana pesi yo mbongo yo opesi ngai ya clé biloko nyonso na sali réception. Wapi 239 forages. 71 millions de $. Botier forage mbongo na 297 000 $.
Nous avons vérifié des prix, même pas prix à Beseko, même ailleurs. Forage, ils ont comme à 50 000 $. Vous voulez nous expliquer quoi? Vous êtes expert en forage? Monsieur le ministre, arrêtez de vous agiter, ça ne sert à rien. Nous comprenons qu'il n'y a pas la vérité dans ce que vous êtes en train de dire. Donnez-nous la vérité, monsieur le ministre. 71 millions de $, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le montant exorbitant. Mais en contrepartie, pour 270 forages. Wapiango. Je sais que tu ne seras plus ministre. Ça, je sais au moins, tu ne seras plus ministre. Mais le gouvernement Golandayo partout. Ozasu ministre, tu es Golandayo. Okofuta yango. Boko bimisa forage. Binola bateau et boko bimisa forage. Boko bimisa mongo. Société à Mike Kassenga. Oh, yemo quoi zo reconnaître que ba livrer kaka 29 forage. Yo lingo défendre comme expert en développement rural. Nzoka bosala ba permutation na yeba te ministère du développement rural et comme ministère ya finance. Oh ya finance comme développement rural. Na yeba kita? Pour bato finance bazo défendre makamba développement rural. Bon, faut donc la soki ma beza la ministère la finance, bato bako défendre za bato développement rural. Bon ça la permutation biso to éviter. Vous nous avez caché pourquoi? Les délais et on va voir perdre. Pour yo nani. Na lo batalo ko la Pérou yo nani. Na ministre bisa nzete yo nani. Baba yo nani. Yo nani. Na ministre, c'est moi qui ai étudié. Ministre nzete yo nani baba ngai. Yo nani. Le combat que je suis en train de mener c'est pour vous, ce n'est pas pour moi. Ce qui est vrai dans makambo roli nzambe ça peut la solution. Je pouvais me taire parce qu'il ne s'agit pas de moi. Naza la problème maman est pas nangate. Na la problème à couranté. Mais binon ne besoin la problème. Et je me bats pour vous. Soutenez ce combat noble. Mouibi azobo ya ba bengi mouibi. Abilukola ba kombo mswara ba faux combo. Bon ba bengo sunani. Tu es un voleur. Mouto ayibi aza mouibi. Envoyez les gens tout ce que vous voulez. Ya to kobete la osika boili solo ya pasi comment est-ce que ebembe eyiba mwana bakele komona mwana na tombe ya mukili sana makambo oyo makambo le kala mukili oyo ya soki ba babete oli solo boyo somo lokola fiction nzoka ezali ba réalité kaka soki esalami na famille na bino o comprendre que masolo oyo ezalaka ya solo masolo oyo ezali kosunga batu ebele ndenge tobetaka masolo oyo yango wana na senga kana yo ya o partage chaque fois au tie j'aime et puis tout ça j'aime to aimer vidéo pour na mettre biso à l'abri ya masolo auto betaka ezalaka pour na ba congolais te kaka pour na ba brazzaville te ba angolais te mais ba africain nyos toujours des mutu nyos dans le monde entier o kaka lisolo ezali solo oyo bino lisolo oyo esalami na frontière ya Burkina Faso na Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont ici. Bonjour à vous les Burkinabés et les Ivoiriens. Voilà, aujourd'hui c'est votre tour nous rencontrons l'histoire qui vient de chez vous là-bas. Il y avait une jeune fille comme on a eu Fatou, une jeune dame comme on a eu Fatou. Fatou Oyo, azalaki na mobile na ye, mobali abotaki mwana moko copain quoi. Et puis asundola ki na ezemi kala des la gade mwana tangu Fatou aboti na Fatou amesana ba commerce. Asala ka commerce na yake naka Burkina Faso, ake Côte d'Ivoire aye Burkina Faso, ayaka taba Lubumbashi ba Tanzanie ndengo wana donc ba fi bazaka kasa. Alors, tant que vous elle a préféré que la commerce. Alors, moi, je suis 9 mois à côté de moi et pas Yanani. Fatou a préféré que voyager na moi, ce qui n'était pas mauvais. Fatou a eu Côte d'Ivoire à Zokende, Burkina Faso. A Kepe na Burkina Faso très bien. A Saliba Chanaye. Tango a bandi kozonga a kota bongo na Côte d'Ivoire. Boyebi yango, batu oyo ba voyagaka na ba bus. Frontière à frontière, boda to boda. C'est vrai, bazalaka na passeport. Na ba visa nyo surtout. Kasi. Tout au long du chemin. Et ça, le coup l'avion, oui, à ta route d'avion, Air France, ça rappelle Scal, non? Bon, que les États-Unis d'Amérique, et pas Michael Josh, bon, que l'Angleterre, et puis, Bokei. Bon, qui t'a sur la Suisse, et puis, Bokei. Mais ma bus, ne, Scal, la bus, et ça, là, n'a pas rebellé, mais pour la batouba, c'est soulagé, bah, c'est débarbillé. Tango Bazo Koya, bah, commis à quelques kilomètres de la frontière. Station moko zala ki wana ici ka bus telemaka ba tout ba se débarbiller consort ba se soulager consort tango bus telemi
bato bakiti bake ko se soulager ko se débarpiller ko soma mo ko kolia siko fa tout le monde na mwana na ye alors qui pense ko se soulager mais ko kita ndenge na kotika mwana ya 9 mois et pas ya nani mwana ya 9 mois au koki quand même ko tene bato public ne ko de peur que mwana azwa infection n'est-ce pas siko voisine oh na kati ya biso e baka ngono bo fanda ka manifeste ba kumba kombo esiko kende d'ailleurs avant ko somba billet ba komaka adresse makamna so ba destination en foi de quoi au kombo na bagage na yo likambo ko sala mabaye ba numéro ni ba contacter numéro na yo na numéro sublime kaka neza laka tangu voisine a kese soulager ay ko matabato akite na bus voisine ta mati amoni fatu avandi yemoko oh c'est ma voisine oh yo ko se soulager tabino na ça la posa ko que se soulager ko kende ko se soulager mais tala mwana ya bébé na kotika e pa nani moyen te moi voisine ma chère donne-moi l'enfant donnez-moi les bébés comme ça va te soulager et puis je vais très bien garder les bébés à pas toucher sur ozo aussi bébé na yo ba ça la yo tala ka voyager devise moko ezalaka na P12 ali bonsomme bato batanga na bonsomme bana bonsomme bali awa biso tanga na bonsomme sera ba perdre les couilles vous comprenez devise ezalaka bato bakoti o boato bazali se na posa yoko comprenez so bakoti na boato ba na posa yoko et ça peut partout to ko transformer na makambo belé bato ba la kata mutuka destination na bango ba un objectif moko ba koma na destination alors so na kata mutuka na kata bus ndengo ba voyager même l'avion ba voyager comme la famille pour comme la famille bo so comme exprime moko bokoma amona ke o ma bete fatwa tiki mona na ya bébé fatwa kiti na bus akia ko se soulager asala ki ba 5 minutes mo bo tangu fatwa ko zonga muto apesi li solo oyo cousine propre ya ndeko oyo to beta li solo oyo voisine ya fatu yemoko papa fiston beta li solo nous te suivons ici malgré vous parlez lingala vous les congolais vous voulez pas parler français vous voulez souvent raconter vos histoires en lingala mais nous suivons comme les lingala parce que la Côte d'Ivoire et le Congo c'est devenu comme un même pays voilà là ça va est-ce que quand je vais raconter lingala ils vont écouter ben quand lingala la Côte d'Ivoire c'est très bien donnez-moi l'histoire il y a autre beta mondengwa tango asili si abandi kozonga oh Fatu tanga matina bis boye atala boye oh amoni bis vide bato ba matite pas ça ba pesa ba 15 ba 10 minutes ba 15 minutes mo ba 20 minutes msusu amoni voisin nazate oh qu'est-ce que ça va pas aluki rien a poussa il na siège na ba ko vanda atali boye parce que soki mama ça na bébé azara ça qui mo ça ba biberon ba pampers c'est bloc ba qui soit ba bébé quoi atali boye ça quoi nazate oh ça qui a été neni a taboli bis a quitté sous a luki rien titango elle coquille chauffeur a bêti siffler c'est-à-dire que time coquille to matala bis ba mati ba coquille na bis kasi fa totali boya na siège na ye voisine na ye mutoazate a que pas chauffeur oh mais ngana kitaki na se soulager na soki moi na nga bébé à 9 mois na pesa pas voisine awa mais na so mon voisine a disparu oh chauffeur abi oh ça c'est vrai ça oui c'est vrai mais comment zera benga convoyer so recevoir so na yi a compter bato chauffeur abengi boy chauffeur na so peut convoyer bref bato bazakala ta biswana wapi manifeste bato ala combien ba compter nombre ya bato ba monaka na nombre bato wana mutu moko azangi mutu ngo azangi nani na siège oyo kombo na ye nani ba pesi kombo na ye oh abi ça va maman pour les compagnie ya bis muné tout temps kombo na ngota maman c'est mais ate donc ce mois-ci oyo akimina mwana na yo meto moni awa kombo na ye na liste ezali pe azangi mutu moko le kamute akiti non numéro ya ngoyo benga parce que na siki ba tesa biso wana eza na bureau pe ya mini bureau ya compagnie ya ba bus n'est-ce pas que na bureau ba kiti ba bagage ba to ko c'est parce que ba to biso ba okende yo za mutu moko ba belé to kiti le bagage awa silisa makambu oyo ya mwana na yo et puis okolanda ya pas souci compagnie ko pesa yo ticket mususu Hollande mama wana kiti abandi ko benga akina bureau na ba luki numéro ndenge na saki na biso ko voyager ba tika ba numéro ya yo et puis numéro à moto au contacter en cas d'urgence
à quel bureau Fatou a téléphone a bengi d'abord le numéro ya muta somba tiki ya voisine a bengi numéro est sonné muta ya mbati aye ko benga deuxième fois numéro wana eza soit éteint soit hors du périmètre. Or batu ya biso wana en fait ta compagnie ya biso si ça va benga siko numéro ya secours oyo en cas d'urgence tango a bengi numéro ya secours mwana mobali moko ayambi allô oui Fatou Ebissier, comment tu vas? Très bien. Est-ce que na koiko solo la na kolo téléphone oyo? Abi ozana no solo kolo téléphone habité na pesa qui est moi na ngai asimba la ko se soulager mais na kiti na moni na kata bisto qu'est-ce qui ne va pas? Na ko so na yabi. Oh, maman. Yo zawa po na na station boye babi no. Zwa taxi yaka isika boye pesi adresse yaka comme ça aussi ça makambouana. Alors, la femme là, très paniquée, mais elle a fait kassa. On ne peut pas voyager, et un voyage, ils ont droit à tout un citoyen, tout un peuple pour voyager, pour effondrer l'esprit. Voyage effondrer votre esprit. Entre-temps, alerte qui déjà police. À côté de mon côté, police a accompagné, qui na adresse wana esika mutu oyo, parce que là qui na tangu ba commune adresse wana, mbila la ina bango sur place, n'est-ce pas? Maman Boni, comment on a fait tout? Qu'est-ce qui se passe? Explique-nous. Ah, ben non. Tout le Burkina, tout le Côte d'Ivoire, avant de la station, il y a frontière, il y a se soulager. Moi, quand se soulager, ça était là, moi, il y a bébé, il y a 9 mois, na côté la toilette publique, il y a quitté un mois, voisine, il y a une voisine, il y a pas tout ça, il y a moi, là c'est soulagé et bongo na zonga chose que j'avais fait voisine ngo yebi oh mais quand c'est le téléphone oh de voisine ngo le téléphone oh c'est vrai batali kombo ça va est-ce que au cours d'écrire voisine ngo zoloba ndenge Fatou a décrire voisine na ya biswana bato amoni ke ezayi oh famille c'est quoi ça maman siko abengi cousine ya voisine oh ya pesibiso li solo ya cousine d'abord solo abengié pour cousin la cousine bazaka bandeko na benga yaka yepe mwana mwasi yaka viens un peu tala makambo le ka awa est-ce que oza la photo ya ndeko na wana cousine abimisi téléphone na ya afuya abimisi photo ya voisine balaki Fatou tala photo oyo est-ce que photo oyo ezali mutolo ba ye face na bi oui yeyo ah yeyo wana mbila ali wana ba maman mais nous sommes désolés l'histoire o epesi biso mutu ko soit de comprendre yango te mutu o so lo boutique là que moi c'est notre fille oui bien sûr numéro na ye mais numéro oyo et ça la kali sous-souté deuxième numéro et ça un déconner mbal wana c'est vrai oh mais yé mutolo oyo Akoufa déjà, ça fait une année. Oh, ça fait une année, oui. Et lequel biso? Au salaki na babina salaki na yebo to so la comme ta voisine nyos normal. Au somba ki tiki bis wapi. Tanaka mbila liwa no na somba ki na compagnie Songolo Pakala. Allez. Ba memani na leki ya voisine. Na cousine voisine na maman na bango ba keiti na compagnie ya bus oyo basomba kabiya batala réellement si c'était vrai l'histoire. Tant comme la compagnie a bisouana ba vérifier ba montre que oui voisine a somba qui pena ticket consona numéro notre compte. Ta ba komi watali ba bi oh mais compagnie a bus oyo nde ozo benga voisine na oyo a salaka accident na compagnie a bus oyo salaka accident ye akufaka na compagnie a bus oyo une année passée. Et pesi biso mutu ko so makambu oyo ekomi spirituel toko silisa yango suna ndenga mbura matarité to kende to sisa yango na ndenge ya coutumier Fatou n'avait pas le choix ako kende te atika mwana na ye c'est impossible to kende tangu ba kei ba komi ba bengi ba chef du baketi pas chef du village atala abi non oui c'est vrai voisine azoko bimaka po molimo na ye ezope mana voisine pas bimaka souté il fallait sengeli
molimo na ye epema na kimia. Alors il faut que na cimetière et si ka bokunda ki tout ça la cérémonie, peut-être on peut voir l'enfant, tu es bien sûr que moi la rozonga, toi rozonga c'est la miracle mais on ne sait pas. Mais alors quand même faire des rituels one. Ba memana mbila mbolomata ya sawana pas à sécuriser bango. Ba kei ba comité na tombo. Tala pourquoi ya tombo ya ndeko eske bokunde ko na ko bosa la ya moté. Bosa ba pesa ka tuba numéro, zaka la ba numéro là pour la sauvegarder. Combien Tango ba kombi na tombo na cimetière na musika à quelques 5-6 mètres. Fatou amona mwana na ye avanda likolo ya tombe. Amona mwana avanda likolo ya tombe. Tombe moya mwana ye mwana fai na tombe mwana oseka pembeni ya tombe na saki na ye ozaka ba biberon ba accessoire ya bébé. Fatou elekeli mabota mwana ye Fatou a piqué crise. Ba memiye ba zongi na na ville ba zui mwana ba kena mwana ta ba komi wana ba bino ndenge mwana mona iboye et comme quelque chose spirituel makasi ça va Dieu merci to moni mwana to moni na saki kasi yo Fatou okokende boyete il faut osaka comme spirituel parce que na mwana boye on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver na mwana d'ailleurs mwana ndenge ba jouer déjà ba comme na yebo c'est que mwana pe ba continuer bête makambo ko ya bien te peu comme déjà spirituel lala na tongo po ba sakaka na butu te il faut saka bongo na moi ba to ba yoka na Fatou animi ko la évidemment ba koma ki alamuki à reprendre connaissance d'ailleurs Fatou na butu tango alali na ndaku wana aloti sikoyo ye voisine na ye amoni voisine na wapesa ye mbote lokola bye bye tanga sutuki bodaki ndoto ayebisi bango bye bye na pesa kizeni na tongo tanga na moki Fatou était obligé ya kosaka basali ba rituel ino se koki ba me kondia mboka ba yebisi rituel o sali et s'il était il faut au sala li sous rituel tango koma et pas na bino na Côte d'Ivoire. Fatou a kei ba pese biye biska ne basakiye azu akoma na Côte d'Ivoire. Mbala moko et pas ba parents na ye a expliquer ba parents na ye qu'est-ce qui s'est passé. Ba parents na ye ba lobino premier thème tout ça ba nzambe ya ba kamso senga rapé il faut ko saka. Coutume existe. Tous zo ma kamso pe na ba fantirte. Vous comprenez? Une semaine après, moi na bébé à 9 mois abandi malade. Ceux qui sont à l'hôpital, malade yango ezomona na te. Basala malade yango ezomona na te. Malade ezomona na te. Or, au fil du temps, quelques temps après, moi na wana ya bébé aiko kufa. Est-ce que moi na bébé au kufa to voisine wana kufa aiko récupérer moi na kena. Talaka mute bébé déjà azwaki de moi na kena ye et pas article bino ye. Est-ce o article ki bino ye bango wana. Et là ki moi na tout ça kaka poso ya pamba. Comprenez? Est-ce que vous avez compris? Voilà, ya talaka ba j'aime ko. Tango moi na kufi ba ke ko kunde consort si ko maman ya ba Fatou makambo ngana mona ngoza pena bien te comme spirituel makasi par rapport à l'isolo oyo betela ki biso moi no ndenga kufi boye ba déplacer na ndibite ke moi na obno ozaki wana la ki moi peut-être pour ya pamba ngana ko tika boyete maman a raisonné en retard il a fallu basa la yango avant moi na maman a même Fatou et pas un certain bah voyant, bah guérisseur, bah nganga, appelez-le comme vous voulez. Nganga tala, oui effectivement, moi na oba si baswa qui est déjà, et puis oh bon il quoi tombe wana et ça ira poursuivre à pamba. Ça ira poursuivre pas parce que moi na asa déjà dans monde wana yé voisine ndenga tikala ko botate kuna na monde wana abalaki déjà. Alors, il y a besoin de moi. Il y a besoin de change pour naïe à Jumwana, au PC moi la cadeau, yemoko. Ya, copé ça comme moi na yo et pas n'importe qui te. Compé, moi na yo, au côté n'importe qui te a imposé ma boucle et pas naïe. Est-ce qu'on commis tout sur la pembe aux arabes le coller? Vous comprendrez? C'est qui est bien. Voyons, oh oui, moi na oakei, mais. Après moi na oyo maman na yepe akokende il faut osala ba rituel ba kasi
Maman na yako kende, pour na yako kende, pour na monde wa ndenge mtabota ki mwana wana do fedi fatu pa kufa. Il faut que na monde wana pa bota rabana, yesiko voisine azo rabana ba kuma rabana vous devez faire des rituels. Yakana babu makasu nini boy kasu nyostu wana bakenda basala baserem ba kosala wana oui bazonga ndako. Quelque temps après Fatou ye mutu na yesa le kola ibuja. Moka la komona akoba koloba ba yemoka ndengo wana. Moka koloba ba yemoka ndengo wana. Moka na fandi kimia, moka bimikutu na balaba o dema libomba, no mado Fatou akoma instable ti lelo oyo. Tisika be Fatou aza instable. Vous avez battu. Est-ce que ça va lui entraîner na liwa to Fatou akoza. Tanga bete na bio na pesi bango mbala moko numéro ya prophète to ya apôtre Charlie ou bien non benga. Est-ce qu'il parle français? Oui, il parle français. Bo benga e akosambela pona Fatou na musika. Peut-être nzamba akosa la grâce pona Fatou. Tala lisolo ya Fatou et pesi pasi ya mwana na ye moko. Likolo ya ko se soulager. Ce qui a fait que tu as signé à côté de la toilette. Moi, ne donnez pas vos enfants à n'importe qui. Tu as na kati ya bus. Tu as banité. Yona pe oka mwana ngandengwa ndenge nini. To mwana nzela okutana mutu mwana nzela mwana kitoko bébé no kitoko ça va bombo yango apesa bombo toi tu acceptes que n'importe qui donne à ton enfant ba bombo to ba chips so ba nini est-ce que komi sosola tala li solo ya Fatou était ya bino on comprendre voilà. Merci la confiance et fidélité bon aller couper ça to aussi pour l'émission to li solo o ya Fatou. Merci na Chris Larize Pelende réalisateur ya émission Oyo yena Winnie Larize Pelende. Merci na Claudine Larize Pelende azalaki bongo na régie. Nous surtout sous la coordination ya Mama Rina Umbi Larize Pelende, la femme à la compressor. Comprendre c'est que bien. Yaya yom tota la biso soki ozana isola ko beta benga biso kubanga te soko zubiso te komitu msamate tikela biso audio to ko beta liso na yo kaka ndingu to beta yango soko to tanga kombo to kotanga kombo soki po boy to tanga kombo te to kotanga kombo te biso to fonctionnaka ndingu. Allez, portez-vous bien, santé de fer à tous hein. Chap chap et tchala kombo nangai fiston Pelende tata ya Sedek. Merci na sponsor officiel de la chaîne Oyo Radio Lokole. Il s'appelle Michael Josh. C'est aussi pour s'habituer déjà vous voyez bien Michael Josh. Logo to griffe ya mwana mboka basé aux États-Unis et pas wapi ya soki olingi osomba bilamba ya marque kota bongo na et pas Michael Josh surtout bilamba ba sécurité nyon surtout non besoin kota pas Michael Josh au komona yango. Ce qui est spécial c'est quoi? Til le 30 avril Oyo Michael Josh a quitté si bongo ba montre bongo batunde ba liko sobo ba montre talaka montre haute résistance montre Oyo okoko tanga na kata mai okoko pour na mbula okoko soko na mbula na nkona plage ekolongwate confort benga Michael Josh pour na ozo montre ya kitoko na moins cher kititalo yo pe muto lingara kolata bongo ba super wax hollandais Michael Josh a sali promotion sika boye kaka 50 pièces te ata parti à 2 3 4 5 pièces benga Michael Josh comme ça okozwa livraison à domicile soki ozali na moyen ko na site ya Michael Josh te Michael Josh LLC benga biso to kotindela au lien site wana topé toko pesa yo numéro ya service clientèle ya Michael Josh voilà ekendaka ndengo wana pona yo muto mitungisa ma poison en nzoto to bateli yo poison to ke na affecte wapi benga biso toko chayo en contact kama ndeko o ba na anti poison pona yo o bongama on ne sait jamais yaya fabi to tika kala baninga otika kala makambo échanger est-ce que comprendre anti poison ezali benga biso o to loba kité to lobi.
mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro